peuple congolais bomoni Eliezer batie wana pa bana kosukula bino déjà cerveau pour na décembre pour botter maté pour balingite peuple à telema alors mboka eza occupé alors que même ba étranger ba yebi que le pays est sous-occupé pays na biso eza na carte occupation yo le pays eza occupé yo mwana mboka ozolo ba ngai mwana kolo pang ba paya ba ba tiaki ye bazondi ma balobi que pays eza occupé yo le bi mais vraiment peuple congolais bolanda boyoka mwana mbali yo boyoka garçon yo Eliezer. En plus, la commune on peut comparer des choses qui ne sont pas comparables. Dans un peu exemple, beaucoup. Tout ça, moi, na mené à Awa. Hein? Moi, na mené à Mobile. Aza soda Awa. Aza soda Awa. Aza nationalité française. Hein? D'origine congolaise, mais Aza français. Awa, comme un héros Awa, parce qu'Azo accident en Afghanistan. La France parle de lui ici. Mais, on est fiers de lui. Mais Azal nationalité française, quand la France parle de lui, Azali français, en tant que français. Tu comprends? Moi, na mené, comme on a mené, Azalia, Azal la France, la France parle de lui parce que Azal héros. Quand la France parle de lui, il est français, d'accord? Yo, Oebi Eliezer, Ozoko Saba Congolais Mingi. Dernièrement, yo nanga na bala totala kiango. Il y a eu table ronde de Mokazaki quelque part. Il y avait les Ougandais. Oh, Bazaki n'a parole. Bah, Ougandais, Bazaki. Et tant le monde entier, puisque c'est la vérité. Et tant le monde entier, table ronde ouana. Yo, oyebi yango table ronde ouana. Oyebi yango nenge les gars pour talaki yango. Le monsieur est en train de dire à l'objet bien ouvertement. À l'objet, nous ne pouvons pas prendre l'exemple de Rwanda. Nous ne pouvons pas prendre l'exemple des Rwandais. Donc, on exemple à Rwandais. Pourquoi? Parce que Rwandais bazako exterminer le peuple congolais là. Alors bien, bien. Ezali. Congolais. Adi Rwandais bazako exterminer le peuple congolais. Bon font la miso. Eliezer azo zo ba congolais au bazan la Congo. Azo bango quoi bazoba. Azo bango le quoi. Azo zo penza ndenge professeur universitaire lobi qui na université et étudiant ba yebi ko comme français il n'y a pas 10 dans les 3 universités, il n'y a même pas 10 Congolais, 10 étudiants qui savent écrire français, qui savent s'exprimer correctement. Mais bandeko, ils ont soit binoté. Et eux, ça n'a pas cité. Eliezer, il y a les loyers le makambo ya boy, pas bandeko. Et comme professeur, il y a français, il dit des choses qu'il ne maîtrise même pas, il donne des informations qu'il ne maîtrise même pas. Attention, il ne faut pas dire des choses comme ça aux nanini. Yo, au Messana, tu as l'habitude de prendre les Congolais qui sont au Congo, de prendre Banabiso, Bazana Congo pour des canards sauvages. Tu les prends pour des canards sauvages, tu penses qu'ils comprennent rien du tout. Mais attention, ils ne sont pas bêtes. Bino va te rendre Bana ya Congo Ndengewana. Bino. Parce que Bazo compte na Bino, Bazo Yoka Bino, Bino Bazo Kosabango. Yo na tato ya Mnene wana limba. Bazo Kosabango. C'est comme ça. Mais boye barake, chaque chose est zakane bandeli pe na sukanango. Les camions se bandent les bandits dans Soukanango. Mbote bandeko na biso surtout ba maman, ba papa ba congolaise, na ba congolais, bandeko surtout ya Congo mbote na bino. Voilà, je viens dire bonjour à tout le monde. Et voilà, tous les Congolais qui nous suivent, au nom de l'Arabiso, na Pesibino Mbote, Ngai, Boebi Ngai, Maman Komola Ngai, Maman Antoinette, Batu Bapesanga Sobriquet, ou Nababenga Ngana Komo Maman Seamai, Boebi Ngai, voilà, Nazali Maman résistante, na Kat Namboko, voilà. Bandeko, Naye, Nayaka Mingi Mingite, Nayaka Soki problème ezali. Ndenaye na banga boyebinga na bimara pa makwamba te so na bimi c'est parce que problème ezali nazali na problème on na mokoloba wa bandeko ezali problème ya ndeko Eliezer Tambwe ngai na salaka vidéo moko ngai na maman Christine tozalaki deux mamans to salaka vidéo il y a quelques mois, il y a 5 mois de cela. Il y a 5 mois de cela. Ngaina de konanga maman Christine Mutombo, to salaka vidéo, to lobaki makambo ya Eliezer.
Tolobaki bande koboke bana Eliezer azali agent double. Tolobaki parce que Tolobaki ngulungulu te. To finga maki batu ba fingi batu ba ti ba commentaire ba koy koloba tout ce qu'il pouvait dire. On a été traité de tous les noms. C'est pas grave ça. Ils a rien, ça c'est rien. Si on laisse pisser nous, c'est rien. Mais moi je pense que le peuple congolais, tant que il a vu nos messages, il faut qu'on ait peut-être qu'on vérifie le message. Avant il y a qu'on finga, avant il y a qu'on lobani, avant il y a qu'on contester. Luka oyeba, les kambango balobi, ah tout anam, tout lukanam. To yeba nan sou les kambango za solo. Biso to l'amour ya kabe bona tongo te boye, to linga ka Eliezer, mbaramour le jour avant de mettre changer to comme ko yinaye kara gratuitement boye. Non, ils a bongoté. C'est-à-dire qu'on a eu des informations sûres que Ndeko Eliezer azali agent ANER. Ndeko Eliezer a identifié batuna ba prison. Toloba ki na bino ke ba mama ba bima ki na prison boye bi angolu su ala ki période oyo boye o ezala ki makambo a mwana semi. Batba ben na prison ba ça comme ibalite. Il y avait aussi des femmes qui étaient emprisonnées dans la prison makala. Ba bima ki na ba prison ba mama wana. Ba uta ki na ba prison ANER. Ba bimi na prison ANER suko ba tina ba na makala. À partir de makala, tant engouement na ya mwana semi ba ko ba bima ki ba kimi. Ba libanda. Bango batu ba luki bisoti. Ba bengi biso ba pesi biso ba information musu ba pesi biso to garda yango to koyi ko bimisa yango te parce que peuple congolais même au bazali na Europe to comme là na niveau on comprendre ma musu souté to zana nous vraiment kaka ou ba insulte ou bien ba critique bien ning et puis to zana mutu makasi so ba lobi likamboe olvandi so tie doute luka o vérifier na noté malamora Nandenge na biso ne tozaka to yebanaka ndenge to traitaka makambo. Tolobaki na bino Eliezer aza agent parce que ba mama wana ba utaki na prison à ANER ba lobby ba tiki ba bana. Ils ont laissé les enfants là-bas na prison dans le trou dans na trou kuna na prison à ANER ba tiki bana. Bana wana bazana ba mama na bango kuna bana na ba kota kata classe ba bimakate. Bana wana ba bota makuna na se par les militaires, par les soldats, par les gens qui vont là-bas. Ba viola bango ba botsa bango ba bana. Sikoyo Eliezer a yebi akendele kuna parce que bango ba mona ki ye ba mona yeta ngazo ke de kuna na prison na ANER. Bazo mona yeta ngazo ta mona bato ANER kuna na sama bele. Ba yebi ye. Tamba ye na prison à Makala. Et sali ke ba bimi. Ba bingi biso ba lobi na biso ba bi Eliezer azali mutuna bango. Il y a 5 mois de cela, maman Christine Toté maki tolobaki na bino. Bo finga ki bolobaki. Lelo yo, bo pesi biso raison. Lelo yo bino mo boyo ka langage ya Eliezer. Parce que décembre ezo comme pembeni. Décembre comme pembeni boyo ka langage ya Eliezer bino bolobaka. Ah Eliezer te moi na kolo pango, yete moi na kolo pango. D'ailleurs, à partir du jour d'interdire comme moi, c'est un ordre, c'est-à-dire que tu ne dois plus prendre ce nom de moi d'accord le pan. C'est fini pour toi. Tu arrêtes ça maintenant. Aux assoumants d'accord le pan, c'est un ordre que je te donne. À partir d'aujourd'hui, oublie ça. Oublie que aux assoumants d'accord le pan. Boyoka langage à Eliezer. Journaliste au bureau sur Boye Biwa. L'élo est comme il peut mener à mois de décembre. Parce que bazali koloba décembre, totem sa peuple, décembre, totem sa peuple. Échanger. Moi je pense que la différence entre Batoubayebi organisation et Bayebi organisation est improvisation et anticipation. Ceux qui ne connaissent rien improvisent tout. On ne prépare pas le demain. C'est comme ça que Bande Konabi so bazali ko sala ba colloque wana parce que ça les spécialistes il y a des pieds kangamaka les pays sous occupation boko sala ko ndengeni mais qu'est-ce que tu réfléchis après parce que la situation ne va pas perdurer. C'est une question qui nous divise avec beaucoup de gens et moi je réponds j'ai mon opinion contraire au que j'ai démontré que le terme occupation n'a pas sa place dans cette démarche. Le terme occupation c'est un terme que quelques individus ont utilisé. A utilisé le terme Nabiso. Et on l'a utilisé comme ça. D'un côté, de l'autre côté, ceux qui m'ont lobby bango babimi bayanke. Namboka oyo eza occupé, babenga kabatute na soulèvement populaire.
na mboka oyo eza occupé babengaka bato te na soulèvement populaire. Po boyebi Eliezer atambolaka na nani? Atambolaka na bato balinga ko détruire mboka ka bato ba kolia ba mbongo, bato baza ko détruire mboka yende atambolaka na bango. Eliezer atambolaka na Félix, atambolaka na Kamere, atambolaka na Soriano, bino boyebi na kombo akatumbi biso toyebi na kombo ya Soriano, Moshe Soriano. Atambolaka na bato wana ba bomaka mboka, bo balingi mboka te, bo balingi ko piller mboka, bo balingi ko teka mboka na bapaya. Bato wana ya atambolaka na bango. Ba foutela ba billet ko kene ba pote, bo bino mozo comprendre te. Ndenge Eliezer azo pumba yo sa ko voyager wana uta. Bozo comprendre te, biso to yebi place mbongo zo uta. To yebi kazo travailler na bango. To yebi. Yangala bomoni Eliezer azo voyager o sa ko balingi États-Unis Amérique. To yebi. So to yebi si bino likam. Bondi makabiso ngana sepeli na sepeli parce que na bi voilà. Là maintenant il vient à confirmer penza conviction naie na makamamboka que Azali pas pour le peuple. Azali na ina bato baza kolia. Il y a critique à bato baliaka. Il y a tellement liboso aya kopio la bato baliaka. OK, yemoko Azali grand molei. Yemoko Azali penza mutu oyo azako lia na ndenge moko ya kosakanate. Na ndenge moko ya kosakanate. Décembre comme pembeni babando changer langage. Bota la kaka vidéo wana oyo Eliezer azako loba. Il est excité. Il manque de paix quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quand même conscience na ye ezako jouer quand même bon peuple bon. Moi quelque part ezako jouer. Bota la yene azali, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Eliezer azam mal à l'aise. Tant azako lo makambo wana. Moussa na Eliezer kako critiquer alors que yo moko zana kati. Obimisi identité na yo. Je pense qu'ils ont raconté l'histoire, il y a des Congolais, dans l'armée française, dans l'armée américaine, ils ont raconté l'histoire, ils ont maîtrisé un hôtel. Ils ont le professeur, il y a français, pour on peut savoir cours à français. Déjà, le français que tu parles là, il y a des mots que tu emploies, n'existent même plus dans la langue française. Parce qu'il faut que tu saches qu'il faut absolument que la langue française évolue. La langue française, c'est la seule langue qui évolue, qui change tout le temps. Il a actuellement, il y a même des mots anglais dedans, il y a même des mots arabes dedans. La langue est maintenant mélangée, et ça même dans le dictionnaire. Il y a des choses que aux Akoloba, tu ne maîtrises même pas. Bisokuna to tikala ba français à Kalawana, vous comprenez hein? Ba français à Kalawana to tikala. Mais alors en France, la langue française évolue. Il y a des mots dans le bélio, des fois tu ne peux pas comprendre ça. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne comprendras pas parce que c'est comme ça. Nous, on est resté avec les anciens Français. Ok, na Canada, Français, il y a Kalawana et Zali. Ok, na Belgique, Français, Kalawana et Zali. Mais en France, les Français évoluent et changera tout le temps. Ah oui, et puis ça va phrase on les a beau, bah continue le dictionnaire. Et comme yango, et voilà, et je en pleurs. C'est comme ça. Oso utilisant, oso comprendre. Awa, na France, la Belgique, na Amérique. Ce qui moi, les Congolais, alignés comme un soldat ou militaire, il y a des procédures à faire. Il doit demander la nationalité française. Et en plus, avant de passer la nationalité française, il y a des enquêtes qui vont être menées. Bako mener enquête, yo comme on comprend que même mille azako landela quelque part, bazako filé yo, bako filaka yo, kende ki boîte de nuit na RTL, o kende ki boye, o zalaki na musala, ti bako ya même ko travailler na employeur na yo. Pour battre ceux qui ont mérité nationalité française. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas la nationalité française. Tu dois citer Sarkozy, mais t'as pas honte. Ozo qui n'est pas Sarkozy, qui n'est pas français d'origine, ok, Kolobanaye, qui est mort. Bisous Tozana Moupaya, à la tête de notre pays. Ado mona lokola ok, Kofingaye. Et ça lokola ok, pas du Roupo, italien, d'origine italienne, na Belgique, ok, Kolobanaye, bisous Tozana Moupaya. Moi je pense que le débat n'est pas à sa place. Alors tu ne connais pas l'histoire de la France. Sarkozy, oui, effectivement, ma parent n'est pas hongrois. Ma parent n'est pas qui déjà dans mes canets réfugié. Après, ma parent a la nationalité française. Après, il est français. Bana Congolais, ils ont comparé aux États-Unis, il y a armée. Ce sont des Français, ou ce sont des Belges, ou ce sont des Américains. Rien à voir avec les Congolais. Baza Congolais. Mais comment tu peux comparer Mamakamo bako comparer tous comparer
Po yebi que na Congo, peuple congolais, le kola balandaka yo, ba yebi makamu mingi te, et toi tu le prends pour des cons. Franchement, là, moi je pense que tu as pris vraiment bah, Congolais pour des canards sauvages. Parce que je ne comprends pas comment tu peux expliquer, comment tu peux comparer les choses qui ne sont pas comparables. C'est pas possible. Moi, je suis complètement Naza perdu, mais ces garçons, il a un gros problème. Tu dis qu'au Congo, les militaires qui sont chez nous là-bas, les Bisengimana, les Rouberois, les tout ça basé en nationalité congolaise, où est-ce qu'ils ont eu cette nationalité? Où est-ce qu'ils ont eu la... Mais toi, t'as pas honte de dire les choses comme ça? T'as pas honte? Mais vraiment, franchement, basé en nationalité, tous les Rwandais qui sont chez nous là, les Matata Pogno, Bayawana, Bazouaki nationalité, on a what? Vraiment, Eliezer Tamboué. Merci dans la vidéo sur la dénonce qu'on a dit aux agents en air, aux anini. Au Lobaki, au Boyaki, tu ne voulais pas me répondre faute. Au Lobaki, on répondre pour répondre à ma maman. Non, c'est parce qu'il y a le Lobaki vérité. Yo, comment on peut comparer des choses qui ne sont pas comparables? Dans un peu exemple, beaucoup. Tout ça, moi, na mené à Awa. Hein? Moi, na mené à Mobile. Aza soda Awa. Aza soda Awa. Aza nationalité française. Hein? D'origine congolaise, mais Aza français. Comme un héros, parce qu'à accident en Afghanistan, la France parle de lui ici. Mais, on est fiers de lui. Mais, Aza nationalité française, quand la France parle de lui, Azali français. En tant que français. Tu comprends? Moi, na mené. Comment on a mené? Azali, Aza la France. La France parle de lui parce que Aza héros. Quand la France parle de lui, il est français. D'accord? Yo, Eliezer, Ozoko Saba Congolais Mingi. Dernièrement, yo nanga na bala totala kiango. Il y a eu table ronde de Mokazaki quelque part. Il y avait les Ougandais, Bazaki na parole. Ougandais, Bazaki, et tant le monde entier, yo koko bokobo, puisque c'est la vérité. Et tant le monde entier, table ronde wana. Yo oyebi yango table ronde wana. Oyebi yango nenge les gars pour talaki yango. Le monsieur est en train de dire à Lobby bien ouvertement. À Lobby, nous ne pouvons pas prendre l'exemple de Rwanda. Nous ne pouvons pas prendre l'exemple des Rwandais. Donc, vous avez l'exemple de Rwandais. Pourquoi? Parce que Rwandais ont exterminé le peuple congolais là. À Lobby bien. Ezali. A dit Rwandais ont exterminé le peuple congolais. Nous ne pouvons pas prendre l'exemple du Rwanda. Il y a Rwandais. Oh, Bazakati Nabiso. Bangokutu Ougandais. Lobby ouvertement. Donc toi tu parles des militaires qui sont là-bas, envahir Mboka Nabiso, occuper Mboka. Yo le deux l'occupation, ce n'est pas un mot approprié dans la situation à Congo, mais yo zandoki, mais yo zalindoki, ozali, tu es l'ennemi du Congo, oza ennemi à peuple congolais. Oza kosa peuple, obaniko kosa peuple le pour la décembre, ça comme appelle ni pas bouge changer langage. Ozali koko sa peuple, tu comprends le langage nabino. Peuple congolais bo fongola miso. Eliezer Azali agent ya ANER. Eliezer travaille avec le gouvernement qui est en place. Ayaki liboso na banin to comprenez qui était biso tant to yebisi bino makambu. C'est que tu une source vraie. Boyoka biso boyoka bino so to tie bo banisu ko lobo banisu ko miyo bani ko finga. Non. Eliezer siko ngana sepeli. Na sepeli parce que vidéo na sala qui il y a 5 mois to ça ngana maman Christine vidéo wana ebimisi Eliezer lelo 5 mois après makambo ebimi 5 mois après yangoyo vidéo wana yemoko Eliezer abimisi ke nazana binote peuple congolais ngana na bato azolia nazana ngana bato bazolia nazana bato baro détruire mboka nazana ngana binote alobi alakisi yango peuple congolais. Surtout na bawe bayambaka ye bino bato yambaka ye na poto mandako na bino ko ba passoir bomona ngo ke eza lo kumu ko yamba ya ye se mula le ndenge bo yambaka Eliezer wana boyebi ke Eliezer aza agent quoi il a bino ba enveloppe ayela bino ba enveloppe bo bandi ko lia bo sali banini mais par contre nazako pesa nazako sensibiliser ce que peuple ayeba kité ayebité personne comprendre non te que Eliezer azali agent ANER. Nazako yeb sabino que Eliezer travaille avec le gouvernement en place. Parce que boyebi makambo Eliezer alobaka. Soki Eliezer azalaki na gouvernement te bande konangai.
nde silelo ebo Eliezer nde bakanga yeti soka liaka kuna te nde bakanga ye nde Eliezer bon toyoka ye nde toyoka ndenge mususu bino mo boyebi kuna ou oza na cimetière ou oza na prison boyebi yango te ba Dieu midongala baza kuna toyebi bato ebele baza kuna Eliezer a se permettre bon parce qu'il a protégé parce qu'il a mis derrière ezali sikoyo ba pousser ye aza obligé ce ko bimisa ba griffe ana choité aza obligé ce ko fois bimisa ba griffe il y a accord na bonde ba yokanaki Eliezer boyaki na accord awa boy lelo komi ko lo ba bomé oyaka na accord awa na Genval oyaka Genval ba accord no surtout bo signa ki wana sikoto suki nango wapi hein Eliezer yo za na sonité à partir d'aujourd'hui je t'interdis omi benga kasiko et moi na ko lo pang c'est un ordre c'est fini o komi benga susu moi na ko lo pang te banda lelo oza mwana locataire oza mwana ko lo pang tu ne mérites pas hein ça dit tant kanamba okende yo pe okende bana kis omoni bana kini wana omoni bana kini oyo bani ko préparer pour bana kisasa sikoyo bafungula biso bafana nye bano préparer pour na décembre te pour eloko mo ezala te po oyebi ke peuple atomboka peuple le 8 décembre faut akende obani ko préparer peuple siko pour décembre boya na langage busu po bo fandi sa peuple nye peuple aloba asala le côté kaka peuple wana oyo ko sakawana Eliezer mukolo kanamba okende peuple na mutakolia yo kaka peuple wana omoni oyo kosaka yo temi beba yeba memio kaka bango batu bakolia yo batu musute ka bango batu bakolia yo Eliezer kaka wana omoni peuple wana ko ozomona yebo azana pasi parce que bokoti sa esprit ya terreur boyaka bozwaka ba garçon toyebi bino toyebi makambo salaka nyonso tout ozana ngo bokanga ba garçon ebele mususu ba se retrouver na prison makala mususu rien du tout kaka pamba basala le mokote mususu bakufa bakanga bango ka ba garçon surtout na chango surtout tango le baka chango ba lemba matete wana ba masina kingasani tout ça surtout côté kuna ezande terrain na bino bolinga kusaka na kuna bokanga ba garçon bokanga bango bokenda na bango ba mususu bazana prison basala le mokote musu bazala bango pe bakuluna te basala ke bokanga bango siko bokoti sa esprit à terreur wana siko donc tango lo baboye Eliezer azoleka tout le monde vient Eliezer a télémi tout le monde vient c'est parce que l'esprit de terreur est dans bango bokoti sa bango ko bang yango wana Eliezer omoni kaka bano wana yo bokoti sa esprit à ko banga wana o comprendre te bon comprendre parce que biso pe to kolemba te to ça ko sensibiliser bango ke bokeba Eliezer aza agent bokeba Eliezer aza ko liana bango otambola kana ba collabo yo le lingo bimsa makambo ya obi ozo bimsa moi c'est Trump Donald Trump moi c'est aza étrangère mais moi c'est la nationalité américaine moi c'est Donald Trump comment tu peux tu es vraiment tu m'as moi tu m'as stupéfait je dis ben ça c'est un journaliste alors avant de dire quelque chose il faut aller se renseigner. Il faut prendre des renseignements. Faut pas dire n'importe quoi comme ça dans le peuple. Non. C'est le mensonge que tu as raconté. Tu as raconté le mensonge. Tu as menti. C'est pas bon. Moi, ça m'énerve parce que tu mens. Parce que tu mens. Tu n'as pas de renseignements, rien du tout. Arrête, c'est pas vrai. Mélanie Trump a 5 nationalité américaine. Oui, d'origine n'est pas... Mais à 5 nationalité. Et... concernant la nationalité, demande de nationalité, ça nécessite, et c'est une procédure, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Il y a beaucoup de choses à contrôler les kakati pose de nationalité. D'accord? Oya komeka, moi si à Soriano, na yo, oya zakuna, oya komeka ye, na moi si à 30 millions dans la solité. Il y a moi si il y a Soriano, à 5 nationalité. Là, on appelle ça nationalité. Il y a un Soriano ou un Zambien. Oh, ils ont commis ça. Katumbi. Katumbi, c'est un Zambien. Bandeko. Mais bien, Bandeko, il va Congolais ou Bandeko. N'a pas aussi ma micro. Katumbi, c'est un Zambien. Vous voyez bien, très bien, Katumbi, il a déjà gouverné dans son pays. Il a déjà gouverné dans son pays. Il avait des problèmes dans Mbokanaye. Dans Mbokanaye, Zambia, sans gouvernant. Azaki na problème na mboka na Zambie o bino no so boyebi yango biso so to yebi yango yo pe ozangi ko yeba ngoto yebi yango très bien hein Azaki kuna na Zambie Azaki il était chargé ya kosoma ba biloko ya ba soda oko ya yo ata za ko lo baboy kasi yemo na conscience na ayebi hein même yo pe ozali wana yo pe oyebi yango très bien
que Soriano azali zambien que Soriano na mboka na ye bazali kozela ye il fallait afuta bambongo ya bamilio ebele aliaki mpona kosomba équipement ya basoda akendaka nango petit frère na ye moko akufa yo lelo komi koloba ye moko ayebi ke leki ne akufa abetaki masasi mpo nango balukaki ye ntango bamoni ete bamoni petit frère na ye pa babeti petit frère na ye masasi yo oyebi yango très bien lelo oyo okumisela biso Soriano na mwasi ya rwandaise olingi Soriano ye Soriano déjà un zambien toza na rwandais déjà na mutu olingi surtout akotia so zambien na mutu na mwasi ya rwandaise ougandaise mais ça va pas non peuple congolais bolamuka totelema tondima makambo Eliezer alobi te bakomi ko préparer bino pour le mois de décembre ezo ya okoka langage na ye ko changer même langage ya Félix ko changer bambwake nozobwaka wana biso action ezate to combattra bato ba osala ba mener action sur le terrain yozo mener action sur le terrain Chilombo zo mener action sur le terrain Soriano zo mener action ni bozo mener sur le terrain action ya kopesa ba beki na mwana wana na ba payo bazana mboka na biso oui d'accord je suis d'accord avec vous action na bino ya mwana bozo sala ya mwana kopesa bango ba beki ya ko aider bango ndongo moni bango batemaki ba photo tant mwana mwasi américain na yaki kuna bino so bokomi excité parce que bokanisi Donald Trump pour aller ba makambo ele kana Congo fallait la bino émissaire alors que ça ba dossier alors que ba drone ezawana alors que ba tumususu baza filmer 24 heures sur 24 ba bilo ba mona ba bazana tous les dossiers biso to yebi Donald Trump pour aller ba makambo ele kana Congo atena émissaire mais faut arrêter bino ba bozaki na besoin na ye aya voilà qui n'a besoin na ye aya tango ayepe koya ye bosololi na ye Chilombo moi groupe wana batwana Eve Bazaiba ye mero azala quoi serpent ye akendeke vert sur place vert ezala ke vert place rouge ezala ke rouge na ye caméléon ina Eve Bazaiba bango moni groupe wana basala ba photo ba kei ko mona ye peuple congolais ba moni mwasi wana ba yebisi biso tozali na moete ya tozala mbongo te na tente ya kosala campagne pour la élection botika ye kaka mwana oyo boye avant na wana continuer botika ye ti na 2018 ye pas comment discours na bina leki na liboso alobi angoti alors que bino surtout avant yaya ezalaki 2017 yo mama Eve Bazaiba 2017 et kolekate Félix Tshilombo beaucoup ya kolobezate moi ya kolobezate ba vidéo ezali otiela bino wana ya kolobezate parce que tant que ba vidéo les vidéos ezotikala ba maloba na bino ezotikala ya yekuti ya kolobezate 2017 akotambola likolo na biso 2000 boy akosala langage ezo ko changer sikoyo peuple congolais bomoni Eliezer batie wana pa bana kosukula bino déjà cerveau pour na décembre pour botelema te pour balingite peuple atelema alors mboka eza occupé alors que même ba étranger ba yebi que le pays est sous-occupé pays na biso eza na carte occupation yo le pays eza occupé te yo mwana mboka ozolo bangai mwana kolo pang ba paya ba tiaki ye bazondima balobi que pays eza occupé yo le lobi mais vraiment peuple congolais bolanda boyoka mwana mbali yo boyoka garçon yo Eliezer en plus a commis professeur à français pour le babande que l'absolu comprend yo faire comprendre nani yo faire comprendre nani déjà il y a des termes que tu emploies n'existent même plus ici en France franchement et tu vas faire comprendre qui on va faire comprendre qu'un peuple comme on a bino la razoba bino continuer comme on a toujours bazoba mais biso peut toza to lâcher to sensibiliser peuple au bois qui bambwa que la mingi wana e auto lingi action bino boya ko dénoncer bateau ba ko ça sur place yo kango bien yo Katumbi, Soriano, Félix, Kamere, l'autre besoin de ça pour l'emboka. Rien. Au contraire, vous travaillez avec le gouvernement en place, vous avez aidé pour continuer à combattre la biso sous. Bah Félix, au moins les groupes pour le bateau Natango, bateau bah signer d'accord, au moins d'accord boya ko signer la Venise, d'accord musubo signer na hôtel Raphaël, na Paris, bah hôtel ni musubo signer qui a na Paris. Et ça là qui pour bopé ça y a encore transition à 3 ans. Tout est bien haut. D'accord, nous surtout bazaro que les pour nous signer pour nous payer ça y est encore 3 ans. C'est pour ça mon moni et comme il se co équipé les caisses excitation aller décembre zoya aller lamuka Eliezer Telema le belaba peuple tout ça banda déjà qu'on sensibiliser peuple pour peuple à make-up à lamuka à ça le côté na décembre pour ce peuple bon y bien on a yo pour y bien sur peuple à Telemi
bobomi peuple ne surtout bino boko sauter parce que mutu moko te ako linga bo continuer ko bomba sunde bobomi vous comprenez peuple soka telemi ona bino boye bien très bien loko musute ka peuple soka telemi ona boko sa loko mokote rien ata bo yo tele mara ya limité ko lokena limité ko kosa bango yo zo tonga banda kuna yo comme riche comme le bambongo ebele ba ya limité ba vendre wana 24 heures sur 24 na moi lipa nangu lipa ata ti a pas mo bibisi la bongo te ba melaka te ba konda zo mona situation na bongo za malamu te ba kene ko luka musala te ba vendre wana tout fanatisme na bino ata bango ba ko balukela ka yo ba ko balukela ka bino parce que mboko ko continuer ndenge wana te okoko yate oya ko tromper peuple oya peuple ça na passe na nzala hein yo ça na sonité yo zo tonga banda ko na mbinza peuple ça na passe na nzala ko lo banaye le mot occupation ça propriété mais heureusement qu'il y avait des gens qui ont bimisa ki moi ya occupation parce que jamais na munoko no ekoko bima jamais na munoko abatunyo surtout na tango ba groupe na abatunyo botambola na bango jamais mo occupation balo ba ngota aussi yo kanata kanambe yemo kwa bimisi ke biso mboko na biso occupé par le Rwanda akena oniku na akelo makambo ya Soudan rien à voir boyo ki balo bango donc boza l'engagement ko yo koko lo bateke bato bazo lo bake mboka za occupé bazo travailler na bazo aider gouvernement mais non c'est faux heureusement que bako bazaki pour nous sensibiliser peuple ko ba peuple que voilà que mboka za li occupé heureusement bango bazaki soka ba ko toloko abino bota yoka discours na yo soka za ka ba toloko abino yoka discours na yo sikoyo peuple wana ngoye ba kuteke mboka za occupé alors baka ba rwandais bazali na gouvernement na biso ba rwandais ba congolais ils peuvent travailler oyo ka armée c'est-à-dire que eloko moko te clé moko te oyo congolais za na ngosu na mboka clé moko te na ba point stratégique congolais za na ngote so on a besoin il y a koyeba makambo ya France comment ça se passe na France ndenge les étrangers ba évoluer à Kanakata France à Fortuna. Et puis même l'Amérique, il peut a besoin. Autour maître Gino Widio, ayambaka yo kuna na États-Unis, ayambaka yo. Benga yetu, falo tanga ayambaki yo, falo tout no so na ye. Ngana sa ko landa ye metana Monique azako yamba mutu lokola yo. Alors que moi je pensais que maître Gino Widio ayebaki d'information azak quand même bien informé à partir quand même azak quand même na ba singa tout ça rien azak de l'autre côté ayambi yo comme un roi et là maintenant falo tout na ye ba renseignement. Talana mboko ya France. C'est-à-dire qu'il y a même des postes. Il y a président de la République, Sarkozy a joué d'origine hongroise. Abotami Awa. C'est-à-dire né ici, Abotami Awa, Abotami Awa, à Koli Awati, la nationalité française, la mentalité française, la ligne France, à l'équipe à étape et belé, mère, tout ça, à l'équipe à mère, tout ça, à Tangawa. Donc, à Salma Kamleno, surtout Awa, en fait. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Comparable, on a na makamoza na Congo te ya tangia baza mwana awaza na mentalité a makamu surtout à l'équipe ba étape belé ba nini pour aya ko prêter ba serment belé pour aya comme président de la République on comprend abali pe moi si aboti pe bana donc voilà bana ba kolia donc ça n'a rien à voir ces enfants sont là ba tambula kana bango bazali awa ba vandia ba somba bazali awa bazala mboka msute bazali awa yo ngo comparer bango na kanambe tanga yaki na babota caoutchouc yo mona kayete yo zalaka te o mona kiete yo muto pesa ki nationalité wana ya zanango ya congolaise yo muto pesa ki nationalité congolaise hein Rouberwa yo muto pesa ki nationalité congolaise noko na ye wana commence ko chef de village à Minembwe yo muto pesa ki nationalité congolaise yo a nationalité pourquoi boni ko sa peuple congolais ndengwana parce que mon peuple congolais a perdu azan information te biso to yebi batala batulokola yo batulokola papa Molière sokoli kambo papa Molière batala batulokola yo Eliezer ba siko bazan comme bazan information te bazan informé te bayebi batumsu te bayika bino alors que bino wana faut éveiller peuple alors que bino nzoka ne bozana bino batu boliaka na bino olamka na tongo bosoko na butu poche kotaki carton kotaki ya kotonganda ku brique nini mati allez oye na bozo ko ça sous peuple wana donc peuple a perdu ngai batu ba monaka ngam ko na star na sala ko vidéo ya 5 mois la maman Christine to sala ko vidéo to lobaki makamna yo ya que oza collabo linga peuple to oza collabo anti congolais
Batu ba mona kingaye, moi j'ai déjà na batu ba finga kingaye. Il y a des mamans même ba mona maman ko ba boete, aza bongote. Lelo na bengi ba maman na ba maman na ba vandi ba maman na mabele. Ba ça le logo ya ko loba kutu soute balabi. Oh! Comment il essaie à ko loba bloko aboy. En tout cas, batu vraiment au laxi identité na yo, c'est très bien. Moi je suis contente parce qu'au moins ce que j'ai dit, ma kamna lobaki auto lobaki na maman Christine sur yo. Na ba renseignement autozoa qui bateau ba pesa qui renseignement ba kosa kité ba loba qui vérité. Donc nous on n'a pas menti au peuple congolais. To kosa kité tant to pesa qui message wana. Fait to kosa kité za qui vérité. Naza vraiment très fière, naza contente parce que na yebike likambango za vérité. Yo moko mibimi si sikoyo boy. Biso sikoyo moko za terrorisé na bateau yo nemi na biso ba paya ba kamati ba poste clé. Vous pensez bango ba poste clé. Non, normalement, ba poste clé wana ba koki ko simba yango te. Non mais en tout cas yo Eliezer oza mutu moko mboka so eza libéré yo ko kangama. Avant ko to kangama ta bana kin ka ba kolia yo. Ka ba o wana parce que ba moni vidéo na yo ba siliki ebele baza ya ko silika papa. Ebele baza ya ko silika. Yé mutazaki immigré, vraiment franchement, immigré aïe, n'a pas bota caoutchouc bison soto yé, bien soto monaki aïe. Après 3 ans après, yé wana comme président de la République, mais à 5 ans nationalité pas ouais, pas nabino. À 5 ans nationalité pas na yo. Et pas nabino. Bon candidat, bon commissaire n'a pas étudiant à l'université, bon commissaire bon babourique, un professeur de l'université, azo les casos bah oui. Dans la tang ça a 3 universités au Congo et dans les 3 universités wana so on a le binatang le ba étudiant 10 ou ba bi ko comme français baza même pas 10. Tu te rends compte et toi bino ezo énervé binoté un professeur de l'université à l'équina net aza ko loba congolais. Hein? Aza professeur après ça cours dans 3 universités. Azo loba que dans ces 3 universités, il y a même pas 10 étudiants à l'université qui savent oh ba bi ko comme français. Ou bien ceux qui peuvent bien s'exprimer en français. Koyoka un professeur d'université qui donne cours en université, qui dit qu'il a sa cours dans 3 universités dans le Congo, et qui témoigne ouvertement, comme ça, dans le net, dans le micro. Alors, dans ces 3 universités, il n'y a même pas 10 enfants, il n'y a même pas 10 étudiants. Il y a une université qui peuvent s'exprimer en français, qui peuvent écrire français correctement. Il n'y en a pas. Mais vraiment, oh, c'est Nzambi. Mais Ngai nalobi Eliezer, il faut y bakake. Acto yo poser les lois au mibimisi boy au kufutango. Ndenge yo lobi o koma ko traquer bato lobi ko traquer bato ba fingaka, o ko bunisa bango, o ko mener bango vidéo, o ko luka tout ça donc yo comme cause parce que oyebi. So zo menacer baninga ba journaliste bo c'est parce que oyebi. Parce que oyebi poste na yo, oyebi. Mais on menacer mboka on menacer jusqu'à quand? On menacer bato kuna jusqu'à quand? Yeba ke bato musu ba menacer au père un jour. Un jour, tu auras aussi des menaces. À cause de mon okono malobano ne osa kolobawan. Et loko na ngana yebso ya mwana okozwa pe ba menace na makamno ne osa kolobawan. Lelo na kina posana lobela oyo po omona que lokuta bato surtout zo lobawan eza lokuta zo préparer pour tout le monde même quand tu as moi je t'ai vu hein. Je t'ai vu quand tu étais en train de parler hein. Mais franchement, mais t'es pas à l'aise. Gars, mec, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'étais pas à l'aise? Pourquoi tu n'étais pas à l'aise? Ozaki à l'aise, Ozaki, bazo pousser au nez, bazo pousser au. C'est parce que derrière toi, tu as des gens bazo pousser au bambongo. C'est ça. Olia kana Katumbi, Soriano, Ozolia na Kamere, Félix Koutou Yarolobate, Olia Kadaye, Ozolia na Batien Sotou. Peuple congolais. Bon, moi, une photo, oh, Bakangaki, Félix, Eve Bazaïba, na moi, na moi, je suis en Nikio, Ayatuana. Na ezakina kamere bon moni papa moko azaki pe mutu moko azana boyebi ete mutu wana azali kanambe mutatia wana pour surveiller à veiller à ce que ba accord o ba signaki na Félix ba accord wana ezala respecter partout wana Félix a okende ko kutana ba pa na ba nini il faut tata wana zala po ba tia wana kanambe mutatia wana atia wana po à surveiller quelque accord ces accords là soient respectés au fait c'est ça parce que Félix a changé accord changer pour la place c'est papa là il est partout où il y aura où il y a une réunion au salama azawana
ko surveiller que ba corona et ba corps ba signer qui 3 ans wana ba ya transition baza na ye 3 ans wana et salama bandeko ba congolais bo funga miso peuple congolais bo funga miso Eliezer azozwa ba congolais baza na Congo azwa bango kwa bazoba azozwa bango kwa azozwa penza ndenge professeur université à l'obiki na université et étudiant ba yebi ko comme français il y a pas 10 dans les 3 dans les 3 universités, il y a même pas 10 Congolais, 10 étudiants qui savent écrire français, qui savent s'exprimer correctement. Mais bandeko, ils ont soit binoté. Et ils ont pas cité. Eliezer, il y a les loyers pour le makamboya boy, pas bandeko. Il y a comme un professeur, il y a français, il dit des choses qu'il ne maîtrise même pas, il donne des informations qu'il ne maîtrise même pas. Attention, faut pas dire des choses comme ça. Nanine. Yo, au Messana, tu as l'habitude de prendre les Congolais qui sont au Congo, de prendre Banabiso, Bazana Congo pour des canards sauvages. Tu les prends pour des canards sauvages, tu penses qu'ils comprennent rien du tout. Mais attention, ils sont pas bêtes. Bino va te rendre Bana ya Congo Ndengewana. Bino. Parce que Bazo compter na Bino, Bazo Yoka Bino, Bino Bazo Kosabango. Yo na tato ya Nene Wana Limba Limba. Bazo Kosabango. C'est comme ça. Mais boye barake, chaque chose est zakane bandeli pe na sukanango. Les camions se banalisent na sukanango. Mais foye barake yo ndoro bimisini na yo oza en danger. Na ngana lo banabato ba finga kingai tant na sala ka vidéo ya liboso na lobaki makambo ya Eliezer. Na sepeli parce que Eliezer a mi bimisi siko yo. Moni bo finga sute, bo finga na ni bo lo banini. Ba mama musu ba finga nga ba mama musu tokutana na bango na makambo ya héritier ba ya ngomona nga yebisi bango mena mama na yebisi bino vérité. Bande qu'on a besoin de Congolais, bah souffrir, bah ça va banda, qu'on a banda, bah mon a les bandaté, bah qu'elle est classée. Vous imaginez, ils ont pas sabino révolté, ils ont pas sabino canate, vous avez maman. Les loyaux na sepeli pour moni et botala vidéo ya oh les airs à lobby. Bah monsieur bah mon intérêt déjà bah benginga bah maman sans la raison. Ton dima quitté. Même les États-Unis bah maman États-Unis bah benginga. Babi mama tondima kite to pesa kio to loba kite to duta ki mela ko moni yango ba on kutu batu bazana ba capturer kutu ba image aux États-Unis en fait tant bimisa ki batala kio ba capturer ba image na yo na yebisi ba ngoboti nango partout na ba comprendre kite ba mona kite ba yebite surtout ba bazana kata ignorance sur makambo Eliezer boti de la bango ba mona et là on a ninga kina loba yango na ndeko Eliezer. Mais Yozo Sakana Batou, faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Le Congo ne t'appartient pas. Le Congo ne vous appartient pas. Comme moi, ils ont appartenu à moi, bino groupe à Batola, Batouna, Basuriano, mais yo, toye bila bisot. Bandaka, bavion, joie, kabo, qui les États-Unis. Bah, je me dis combien va voyager le roi. Combien? Tu peux nous les citer un peu? Combien de journalistes vont voyager le roi, bah, privilégier le roi? Tu peux nous les citer? Faut arrêter, hein. Faut arrêter.